méprisé et abandonné des hommes. Homme des douleurs. Et habitué à la souffrance. Abandonné par des hommes, méprisé, habitué à la souffrance. Souffrance qui vit dans colia ya passe, kolata ya passe famille mobola, eta mutu azana mazo tala eta oya na zanango, na famille ya passe na ko s'en sortir ndegeni. Semblable à celui dont on détourne le visage. Oh, akokana kina mutu oyo batu azoka yeso mo salite pona kotala, bazo baluse longi kote ya sali, bazo monelo ka salite, miso kwa kotala te. Comme qui semblable na moto bazo baluse longi soki ya zesi kana bato bazo tala ngamu musuku bazo mona esomo bazo mona etina te. Nous l'avons dédaigné. Bongo biso to mona ki pamba. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Pe biso to sala ki na ye ata kate na vie na biso ke ye pa ko ikozala moto oyo akoki ko assurer avenir à libota akoki pe kozala likonzi ya libota tutaki ekate. Et pour nous conclure na nyonso oyo wapi musali na nzamba solo ba aona mukanane Esaïe ne psaume David ayeko clôturer makambo oyo na psaume 123 verset 7 à 8. Psaume 123 verset Psaume 113. Psaume 113 verset 7 à 8. De la poussière il retire le pauvre. Na putulu les motos battre kate moto batu bakokai komona salite moto bakokai komona inutile azalaki n'éclate pour attirer batu baneko pimela elongi na bango kote baza komona somo balobi nde Yesu Masia Nazareth batu ya ndenge wana na poussière nde Yesu Masia aza kotombola bango na poussière il retire le pauvre. Du fumier il relève l'indigent. Nesika biloko salite na fumier tala tamba yako lota biloko na poubelle pa nonde ba kena otiango lokola fumier balobi na fumier nde azo tombola moto azangi tina pour le faire asseoir avec les grands po afandisa ye na pokwa na lelo likolo to pene ya batu moko si batombwama batu moko bana référence batu moko monde entier babango batu moko batu bapesa bango valeur samba kezwa kaka ye wana pauvre akezwa indigent aye atomboli ye pe aye kofandisa ye ce soir na milliers ya ba grand messieurs ya ba grande dame lelo bafandi po bakwa koyoka moto azalaki salite na miso ya bato parce que nzambe moko azwaka moto na putulu pe atomboli ye likolo afandisi ye esika ya ba grand pe asalini avec le grand de son peuple pe liboso ya ba mikolo o baza peuple na ye et na pokwa na lelo samba ke kolokota na matadi. Je vous dis c'est pour la première fois Mosali Nzambe a foulé ma colonie na ville à Kinshasa. Auti na Manianga mbala moko ye abimi na matadi. C'est là où c'était sa vie. Et c'est pour la première fois. Chiffre et ça chiffre à précision. C'est qu'un passage là pour la première fois dans la ville à Kinshasa. Et changer l'histoire de la vie à Moutoumoko. Là j'appelle l'homme de Dieu. J'appelle l'homme de Dieu pendant que le serviteur de Dieu il est konabiso le combat so pusana to so mettre l'encolo maboko makasi voilà nzamba ke lokota aye ko fandisa ye na milieu des grands aye ko fandisa likoso ya un peuple sacré afin que yo tanga koleka ye yo oza l'état physique koleka ye oyo kanzambe na zela na ye. Est-ce qu'on va clamer très fort pour notre frère Ronnie que la gloire soit rendue à Dieu, que la gloire soit rendue à Dieu, que la gloire soit rendue à Dieu. Est-ce qu'on peut encourager au monde à combien de temps passe malade? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Alléluia. Quand est-ce qu'on mise ce qu'on soit quand on mise bien aimé et puis ça nous a fait une qualité toli où il faut mettre qu'on dit manangai aliki peut nous rappeler ça le batata na sala nini kuna sala bien boye na tambulaka na simba kande kuna ngata mai to melisa gae
Jésus. Alléluia. Jésus. Jésus. Okoyoka ya kopesa litato linda koyemba sima to kosambela. Jésus. Na kombo na Yesu Masiya Nazareth. Alléluia. Nzamba solo pe abomoi. Jésus. Et tout sambe na kondima tobi. Amen. Donc de Dieu que le Seigneur vous bénisse. Vous allez vous peuple nzambe ça litato li bon to le kan le sang. Merci. Amen, amen. Amen, amen. Bana nzambe bazobetela Yesu maboko. Napesi nzambe merci oyo alongoli ngai na Matadi pona mbala liboso na Kinshasa pote mutu moko azala sauvé. Na élevé parce que aza malamu apesi biso souffle de vie et ya mibale nazongisi matonde ebele na papa ya église oyo pasteur de la foi bwana papa malamu nazoyebisa bino bwana papa malamu e napesi merci na papa nanga Samuel Mayala andimaki kolibere ngai mpona yo kosala mosala awa pe maître na ngai papa na ngai Emmanuel Musongo apesaki nzela kangaki motema te bisika baza napesi bango merci et puis napesi merci na ndeko nyonso oyo apesi matoi na ye mpo ayoka ngai. Nzambe azwa lokumu. Voilà nazopesa témoignage ya vie nanga. Nazokwasire pe koyebisa meme na ba protocole bozala prudent bosurveiller na ba porte moto abima te parce que nayebi bisika ebele na tamboli témoignage oyo makambo esalaka e ebele basiportaka te babimaka libanda me nakoyebisa yo siporte kolela na yo emema implice na vie chrétienne na yo me ezalaka tema ya miso ya pamba sino ekozala perte liboso ya Nzambe. Voilà Nzambe asiraki ngai alobaki na nzela ya témoignage oyo mutu moko akozala sauvé awa. Kombo na ngai Ronick Lukombo nazali mwana ya liboso tobotami 6 nga naza mwana ya liboso. Voilà naza monianga papa nanga mama nanga baza banianga 100%. Voilà tango baboti ngai mama wana papa azalaki na mbongo ebele azalaki commerçant koya na kine koteka azalaki na mituka penza totango aye koteka mituka ya biloko ebele. Voilà mukolo mosusu wana babotika ngai mukolo mosusu tango papa voyage na sima wana nazana na baina nena ndambo na sima mama santi mwana ba malaise parce que komona nga neta ote nakoyebisa yo natambolaki ndenge yo ozotambola nabotama boye te bukanisa teke ndenge bomona nga boye nde nabotama boye eza réalité tokuti na se ya tango oyo natambolaki epuis kotambola na nga naumelaki te bamisusu peut-être basala ba 2 ans mpo batambola nga nasalaki ka 6 mois mpe natamboli donc kobotama na nga ezalaki bikamwa e nazalaki
courage makasi mwana moko nzunzu epui mayele. Voilà tango papa zaki na voyage basanti mama santi mwana ba malaise kolela epui ba fièvre mati. Voilà mama luka kikisi pona kopesa mwana parce que tawana mayele ya komeka ko expliquer ndenge na osanti ezalaki te parce que nazaki mwana pesi bakisi abasanti ke kimia eye nango. Voilà tango papa auti na voyage azongi atuni boni bino ndenge botikalaki. Mama lobi tozalaki na biso bien malgré mwana déranger muke kolela epui ba fièvre mais ça va. Tango papa ye voilà passe ya kiso makasi passe tango ye makasi elukaki bamemanga liboso ya bamédecin. Voilà mboka na biso ezalaki organisé te, il faut ko déplacer kokende na mboka mosusu oeza na hôpital monene ba docteur pe koyaka kaka koyaba utaka matadi. Voilà tango bameminga liboso ba médecin basali ba examen baye ko trouver nga na ba bibon mibale ya kati. Bibon moko ezalaki na mupende moko ezalaki na mopanzi ya kati. Voilà esengaki bazela ba bibon ekola tango ekoli esengi basalanga opération. Voilà na Asia muke basali ngai opération. Tango basali nga opération docteur akei. Tango akei na sima na komi grave ma malade. Voilà tango na tikali donc ezalaki pasi. Papa lokola mbongo ezalaki basali nyonso o basalaki pona zwa lobiko mais esimbaki te. Esengaki bamemanga na ba hôpital ya minene bayaki meme ti na matadi na ba hôpital oyo eza développé bameki esimbi te nakomaki grave alors pe nayaki kokoma paralysé ata eloko moko ebanda osala susu te nyonso etikalaki déclassé sauf mo mouvement ya moke kaka motu mais ata eloko moko ebanda oninga na susu te na nzoto nanga. Voilà bayebisi bango bamédecin balobi mayele na biso esili ndenge tomoni oyo eza makambo ya spiritualité. Il faut bomema bango na bato oyo bamonaka bameka mpe kotala problème ya mwana oyo. Voilà bazaki na volonté mwana ya liboso lobi toko perdre mwana te, il faut tosala nyonso mbongo esili. Papa lobi na kondima kotambola ata sali papa nefiske mwana oyo abika na kosala nyonso mwana abika. Voilà babandi kotambwisanga na bato babikolaka bangunza bango pe mayele na bango ezalaki limité. Bayebisi bango te mwana oyo aza kisimbi mboka oyo aye asepeli na mboka oyo te yango azo réclamer azonga na ye do botalela kaka nzambe ti mokolo akozwa molimo na ye paske akobika na ye te ti aza boye. Voilà bapara pasi ebalobi te tokolukaka solution bakomi meme ti na bandako ya banganga na bandako ya banganga bakoti solution ezalaki te. Alobi mwana oyo aza ndoki ayende kosilisa bino do bokokoka te. Mission na ye ayaki po akomisa bino a zero. Voilà mbongo nyonso esili eloko eza susu te mayele ya bapara esili bapara babandika kolela. Meme mama azwaki décision na vi na nga na kobota susu te parce que kuya boye na mwana ya liboso na kobota susu te nakomaki déclassé mayele sili. Tango mayele sili ba membre de famille nano ya liboso
babandiko ya voilà nazokola na souffrance nanga ba place nyonso tina bandiko koma mayele na bandiko comprendre ba place ebele o ba para bakenda voilà na bamboka o ezanga mituk banzela mususu mutuka eze impossible po ekota papa okomona papa atenga na mukongo akangi mama na bifunda na ye bazokende kotambola babutu ba place mususu eza risque ba pont mususu ba traversa eza ba pont oyo eboma bato ebele eza pont moko ndengo zosala mouvement ya lokolo na kotambola ndenge pont ezobina me bandimaki ba risque wana po bazwa solution mwana na bango me nyonso ezalaki pasi voilà ete nazalaki nango nayaki kosila makasi nasilaki makasi nazalaki bokovandisanga te esika boye nakokoka te zoto esili nakauka mutuka esalaka mouvement voilà babandiko ya na bacritique alobi tala yai amekuza manisa beno do o ayeko sisa bino bokozwa iloko moko te na mwana oyo ebongi bopesa ye ata poison akufa na ye bamisusu balobi te so bomoni poison ezokosimba te bokangela ye na ndako epi botiaka ezo awa te bozomona te sali te parceke nazalaki ntango bodeplace fo botikala kotianga pembeni ya mire to botienga nalala na mire kovanda moko ya kolala na mire parceke place ya espace na kokovanda te voilà soki bodeplaçaki moi ekokutanga wana moi makasi ekokutanga wana ezala mbula ekokutanga wana voilà ezala babesoin nyonso ekokutanga wana ezalaki pasi mpo na ngai do babandi koloba bamisusu bokangela ye na ndako bopesa ye eloko kolia te bokomona ye akokufa na ye parceke akosala eloko te na mokili oyo bamisusu balobi bato boye mpe baumelaka na mokili so bino bozozela kaka ti ye moko akokata motema akata motema lelo te so ata kobwaka boluka ata terase moko bobwaka ye tiba osala bongo wana deja mayele eza nazoyoka biloko wana ezalaki pasi mpo na nga pasi makasi bapara mpe eloko eza susu te banda tan wana ti lelo bapara na nga baseretuvaka susu te na vie nyonso bazalaka nango esila mpo na koluka nyonso esilaki mpo na koluka lobiko na nga me esimbaki te wala bakoma kotiangaka na kati ya ndako eza mpo na soni te me bakoma koprotege nga nalingaka babara na nga malamu nalingaka bango mingi parceke soki eza na bapara nazomona lelo aboti mwana ya kitoko me akebwaka ye na terase soki bapara na nga bazalaki na bapara ya lelo me babwakanga mbe naza te na mokili oyo me balingaki nga mingi bazozwa soin na nga quelque soit baconseil ya mabe voilà bakoma kotiangaka na ndako nkolo moko na kati ya ndako nzambe apesi nga makasi dale vidi kaka navandi na esika ya espace sanke nalala na mire na santi molimo moko ezodirige nga na banda konguluma soki na bandi konguluma okomona na kwei équilibre eza te baekolamusa soki na meki na kwei ekolamusa voilà ti nzambe apesi nga makasi oyo nga naza na yango lelo voilà nayebaki na nzambe te nazalaki moto ya baconfusion na vie nazoyeba te nzambe vi na ngai ekozala ndenge nini vi na ngai ekozala ndenge nini
nazotala nyonso fo basalelanga. Nzambe pona nini via boye nazalaki kovandaka na baplasi yanga moko koyemba banzembo ya mawa. Ntango nazoyemba omona nazolela, nazotuna Nzambe bakestion, nazoloba Nzambe nakobombaka mpe bato, nazotala bavie ya baninga aloba lisumu nini nasala. Eske pona nini otindanga na mokili na bakondisio ya boye? Nga natambolaki lisumu nini nasala Nzambe? Nini nasala po nakutana na makambo boye? Wale ezalaki pasi mingi ponanga. Nazotuna Nzambe, eske soki pe nalingi mwasi naitao mwasi akolinganga? Nazalaki neglige makasi eloko apamba salite. Meme titokola baninga bazotumbolanga kosakanelanga kofinganga. Nazalaki ka mutu akolela, nazalaki na esengo te na vinanga, nazalaki na esengo te. Wala nazalaki ka mutu a confusion. Nazo questione Nzambe, Nzambe nasala nini, nasala nini? Fotika na yo naziyana ngate na mokili. Paske avato bota matomiye baka na biso te. Fale histoire na ngai tikalaka bongo elingaki ezala malamu. Mepona nini kotinda nga na mokili na komona ba realite ya boye ezalaki pasi. Vala tango nazokola na posa kosalela Nzambe ezomatanga na motema. Me bapara babola meme chaise roulante ya kosombela ngai mbongo ezate. Nzambe nazaki mutu wa confusion na vie, nazaki mutu akolela makasi na vie. Nkolo moko mutu moko asunginga apesaka nga chaise moko ya mabe kaka menazwi moye ya muke ya kotambola. Vala nde yango nandimelaki Jésus azala mokonzi pe mobikisi na ngai. Nazosambela me nazalaki kaka na baconfusion na vie. Nazosambela nazalaki kaka na baconfusion na vie. Mokolo moko Nzambe ayekopesa nga verset biblique. Verset biblique wana eza na Jean 9. Eza na Jean 9. Jean 9 kuna bandi na premier verset. Okomona histoire moko eza kuna. Eza ndeko moko abotama aveugle. Abotama aveugle tango bayekoli bazoleka na Yesu. Batuna ki Jésus, mutu oyo asala nini po abotama aveugle? Lisumu nini asala? Eske asala lisumu avabotama? Bie bapara na ye basala masumu yango esalaki mwana azala frappe to ndenge nini? Yesu alobi soki bomoni abotamaki na eta oyo, abotamaki na eta oyo pona kolakisa nkembo ya tata polele. Nde na ye kotala natali bato ebele oyo tobotamaki na bango bazalaki normal mebele si bakufa. Me nga Nzambe azogardenga kino lelo. Na ye kokomprendre ke Nzambe alingaki nazala na eta oyo, nasalela ye na eta oyo po alakisa nkembo na ye na se ya tango oyo. Yango moni nandimela kosalela Nzambe nakamwaka ye oza na maboko, oza na makolo. Batamu so emotion moko emataka nga ya kokumisa Nzambe posa na banda kobeta ata bashiti pona kotombola Nzambe. Me mwana beta yango eza te. Posa na beta maboko o Yesu azwa lokumu. Me moya kobeta maboko eza te. Me nakamwaka yo oza na maboko, oza na nyonso, oza na makolo. Me makolo na yo po etambola eya na eglise. Ifo batu bayaka kosala apostola po oya na eglise. Nakati eglise tango ye oye lokola patron moko boye. O Nzambe azalaka na ba patron te. Patron ezaka kaka ye. Bakoyebisa obeta maboko yo soko kobeta maboko te. Me alifwanga nazo raisonner na kobeta maboko moyo kobeta maboko eza te. Bien aimé,
kanisa ete situation oyo ozokutana nango netika yango nesuki si mokili yana bato basufrir koleka yo. Nga nasalela nzambe na bakondisio eza ya pasi. Ta mosu yo mpe mutuka ezali, ta mosu yo mwa bamoyen ezali, me nga naza na bamoyen te, naza na moyen de déplacement te. Soki nzambe asunga te baleki na nga, apesanga mpe baleki moko baza différent, baleki moko baza na volonté. Matadi eza mboka moko ya bangomba na se na atana natambolaka mingi na makolo, natambolaka mingi bazotindika nga na bangomba. Ezala na mbula na kondima kosalela nzambe, ezala moyo eza makasi na kondima, ezala na liete nasalelaka nzambe. Beta mosu yo mwa bakondisio eza malamu, mpona nini ozosala fier na kosalela nzambe? Mpona nini ozosala fier? Ngai nzambe naza na kondima mpe nayebi ke azwa makolo na ngai, mpo misala nyonso makolo ekosala ye moko asalela nga. Azwa maboko na ngai, misala nyonso oyo maboko ekoluka kosala ye moko asalela ngai. Tango nga nasukaka, kombo nabelelaka ezaka kombo ya Yesu. Ata basundoli ngai, kombo ka natalelaka eza Yesu. Oyo atalelaka Yesu azali lokola nzete oyo elonami pene ya mai. Nzete elonami pene ya mai epesaka mbuma na sezo na yango, nzete wana ekaukaka te. Vala yango natalela Yesu. Nandimi ete ata lelo nazotraverse bamoma ya pasi mpona kosalela ye, nayebi ete akotelemaka ya suka mpona kointervenir. Alleluya, alleluya. Binimekanga misusi kozwani. Yesu aza malamu, Yesu Masiya Nazareti aza malamu. Oyo abwakamaki lelo akomi mpe kozala invité na biso baoyo kolongole pour la première fois na Matadi koya na ye na Kinshasa, koluka esika malamu kofandisa ye baoyo bamonanaki baleki ye ntango mosusu bazwi ngolu te ya kobima Kinshasa. Pandake bien-aimé azoyemba na eta oyo aza nango ndeko Ronike alobi otikanga na yemba Yesu aza malamu. Mokili elobaki eloko oyo sali te, bokangele na ndako après 2 semaines akokufa. Moto aboye azosala sali te na famille. Bien-aimé, nalingi osambela panda bien-aimé azoyemba loba nzambe pasi na ngai elekaki pasi na ndeko Rodrigue te, kozanga na ngai elekaki kozanga ndeko Rodrigue te. Bazofandise contre mimba ke babilanga pofo baluka mai na nzoto, moi na nzoto, mvula na nzoto, babezwe nyonso na nzoto. Mutu akodeplace aza te ya liboso, ya liboso na eta oyo. Tika ya yemba Yesu aza malamu. Alleluya, alleluya, alleluya. Be
kanisa kinazokota na kuka Yesu salinga bola ya kanisa kazokufa na kanisa kinakosuka na bo Yesu salinga bola haleluya na kanisa kinazosuka na maniaka Yesu salinga bola Samba bibi na Kinshasa na kanisa kinazokoka te Yesu salinga bola ayo yo na koma kinazo
wa mikolo nyonso. Yesu wa mikolo nyonso akolinganga te lokola Yesu. Pambongo bapara esilaki papa lingaki emalingaki lokola Yesu te pombongo esili melobi kote. Kutakoki kokomisa na valeur c'est seulement Christ. Papa na mama na libota bazalaki l'espoir ya muketo zobimisa. Oeza bozwi na biso Rodrigue ya kotelema kotambola. Bakena bangunza batamboli na basali na nzao. Melobi ko ezalaki te. Nzoka nkolo Yesu Masiya Nazareth asepelaka tika na eta oyo po azala instrument ya évangélisation. Atana sana tata na ngai. Yako kanisa te poza mwana mutambongo. Po papa noza na mbongo nde yango ko resirvi. Po mama noza malamu nde ko resir. Yesu anga mikolo nyonso. Alléluia. Yesu wanga wa mikolo nyonso. Yesu wanga wa mikolo nyonso. Alléluia. Yesu wanga wa mikolo nyonso. Baninga basodola kika. Libota esodola kika. Kasi Yesu wanga wa mikolo nyonso. Nzambe mikolo nyonso. Yesu wanga wa mikolo nyonso. Nzambe te pasi. Andimaki kakaka na solo ya banye. Andimaki kakaka na eta azalaki. Yesu wanga wa mikolo nyonso. Yesu wanga wa mikolo nyonso. Mokili bazotyalanga na libanda. Bamonika elokwa pamba elokwa kokwa. Kasi omonaki Kasi kati. Yesu wa mikolo nyonso. Omonaki kati ya Rodrigue. Yesu wa mikolo nyonso. Alléluia. Okokaki kozala na bambongo awa na se. Okokaki kozala na bamapango mituka. Kasi soko ozali Yesu ozali pamba. Yesu wa mikolo nyonso. Kasi monjanga na pene ya kufa. Alandaka na poke ya liwao. Yesu wanga wa mikolo nyonso. Yesu wanga wa mikolo nyonso. Ata nazali na papa nanga. Ata nazali na mama nanga. Akolinganga te lokola Yesu. Akolinganga te lokola Yesu. Alléluia. Yesu wanga wa mikolo nyonso. Yeba nanga ata nazali. Ata nazali na mama oba. Alléluia. Nani akolinganga lokola Yesu? Yesu yeba yango euta na motema. Moto moko azokangola awa. Alléluia. Mashine ya moto moko ezokatana awa. Moto moko azozala délivre awa. Tala Jésus ye wana kiti. Tala ye wana ye wana. Ye wana tala ye. Saba mikolo nyonso ye wana. Aye kosimba oyo atuni na suka. Yaba ye. Alléluia. Alléluia. Yoka. Yoka bien-aimé. Yoka. Alléluia. Protocole, protocole, s'il vous plaît. Yoka. Yoka bien-aimé. Basola likolo. Yoka. Basola likolo. Yoka bien-aimé. Tomona ntembo na yo. Yoka yaya. Pesa biso matoi bien-aimé. Ozolela pai na nzambe ozosala malamu. Jésus. Mendeko Rodrigue soka yebaki Yesu Masiya Nazareth te. Basola likolo. Alingaki ase retrouve te lelo awa na CFC. Nalingi bien-aimé pesanga matoi. Tala vi na yo. Est-ce que Yesu Masiya Nazareth aza mokonzi mpe mobikisi? Fongola lola. Est-ce que opesa ye bomoi na yo mpo abundelo ndenge abundeli notre frère? Mokili etalaki ye na libanda elobi oyo aza kisimi. Balobi oyo akosala eloko te na famille. Mais ntango apesi bomoi nde pa Yesu Masiya Nazareth, ye oyo azalaki
yoza na ngambu kuno zolanda biso na nzela na ye nzambe atikali na eta oyo mpo yopesa bomoi no mpa yesu masiya nazareti mpo yesu masiya nazareti atambusa bomoi na yo abimiso na balie ya famille abimiso na kondanation ya libota soki nano yamba kriste te nazozela bien aimé soko oza na kati kusa na liboso soko oza libanda kota na kati yaya oza heureux mpo na lelo kusa na bien aimé na sunga oyo yamba kriste mpo nzambe oyo atamboli na ndeko Rodrigue nzambe ya assemblée de Dieu nzambe ya KDC nzambe solo mpe ya bomoi nzambe mai te ya mafuta te mai ya singa te nzambe ya singa te me nzambe ya solo mpe ya bomoi nazozela o ma sœur mon frère koki mpe ndeko te bien aimé atozaki de passage nzambe ayoki kolela na yo alobi na pokwa lelo telemata liboso ya mosali na nga de la foi oyoka mosali na nga Rodrigue na telemisa mpona change histoire na bino protocole sans sunga biso na bandeko bazokota bango nde baza motuya ce soir mpona biso bien aimé bokoki kosunga bamama tikela biso esika na bien aimé basali na nzambe baza boya kosambela mpona bandeko bazonga ya kopesa vino fa Christ bien aimé nga mpe na traverse un moment difficile na vie na age ya 12 ans nga na kofuta classe me tondimelaki Christ ndeko Rodrigue neta oyo sa Christ aza nani na nzela na ye ndeko na ye azotambola bisika nyonso leki alandi ye na nsima yeyo esika ya yazokota lokola singa yazolanda lokola yazoleka lokola tonga yazolanda lokola singa soko pesi Christ vi na yo bien aimé okoki kokoma mutu ya famille 7e le premier dans le nez de la famille babotami 7 ye yaya ya liboso metala etana na koki kondima famille oyo ekoki kobika nana koki kondima famille oyo ekoki kozwa mwa position na vie mais je vous assure c'est lui qui est le leader de sa famille aujourd'hui parce qu'après ça qui finit par Christ d'ailleurs ils ont besoin des passages ozoleka na otelemaki obandaki koleka na otelemi bien aimé kota na kati opesa bomoi no mpa na Christ atoza na vie ya milangwa oza na vie ya kindumba oza na vie ya kotonga oza na vie oza libanda ya Christ bien aimé kolekisa occasion oyo te eza malamu mpo na yo atoza na ngambu ya ya traverse oyo kozwa lobiko yesu masiya nazareti azobenga yo yesu masiya nazareti azobenga yo yaya yesu masiya nazareti azobenga ndeko ozotala ngai oza na libanda ozotala ngai bandeko ya realisation soko koopesa ngai s'il vous plaît soko koopesa ngai bien aimé s'il vous plaît ndeko oza na libanda ozolanda ngai yesu masiya nazareti azobenga yo ayoki kolela na yo ya bamvula eleki ebelebele komi na 2022 nzambe atelemisi ndeko Rodrigue kouta matadi mpo na lobiko na yo bible elobi soki oki mongongo na ye kokanga motema te oyebi te piège nini batie liboso na yo awa yo koboya kotelema koya kopesa vi na yo piene moko suka wapi pesi yo lemba losambo okenda zo eglize te piene me nazobenga yo yaka yesu masiya azobenga yo